lycée ake kotika mwana mwasi wana ntango azozonga ayebi ke nazanga mo na voiture amona moto abimele na kati la prix na kati ya voiture réaction oyo oza na volant okosala accident est grave ntango eloko ayebi volant asekesesi ate nini outi obimeli wapi London TV la bride abana makamne kaka asa na eka eza ndenge na ye mutu mabe anyokolaka mibali comme ça mibali bazoba ayebi nini asalaka na mibali toloba quelque part pour balobi quelque part comme si atilaki Gianni Zakala po mema eti oh wana peza Zakala eza pe babenga ngo sauce noire ezanga te donc oyebi o makamna no mone pas lycée pourquoi pas c'est lycée conseil bo oyebi que lycée non comprendre te la brina ba nosela nga zuwa na lycée Banza London TV au moins être la brune baza ba mitema ya kolula alingi vie asoki ndenge nini yo muto ozoloba ke na sala mpona bandeko nanga mpona mama au moins la brune ngako mpona nga la brune soka oya Kinshasa to kutani awo nga na ozela okutani po pesa conseil pour récupérer mbonga lycée na ko récupérer moto kwa za mbonga pianga te muto asali soki 10 ans yango asali na poto amozwa l'art déjà l'art ngo sala ngo nini eyaki soki lycée Mwangela alobi ke lelo afuta mbongo na ye alobi akozwi nzambe afuti epa sokontinue kofuta labri nana afuti te asambela malamu so osambele malamu te vi na ye eza en danger vi na ye eza en danger po bilakeli oyo azozwa kote nyonso eza très danger Banza London TV la brine akenda kotumba biloko moko na nini bakangai na lycée bakangai azotumba biloko na poubelle abandaka kotumba ni la brune otumba nini aloba o na otumba otumba kaleso yo zokende voyage ozwa kaleso tie na nini te donc quelque part la brune aza mutu bakisi banda Kinshasa mutu nyonso aza ya kobala te ya kolinga te mibala lelo balandaka kaka nzoto ya Taylor mwa pembe banini to bana tokende botala pe bafoto la brune ya Kinshasa je sais pas zane mwasi bo ayebi ndeni bakanga meme la brune ba côté beauté pe totala pe ata mwasa Gianni ndako la brune na tema pembe donc nakini la brune azalaki mwa ndenge wana mais bozala bafoto wana ti to tshongo wana bafoto bozotala ata pe na poto na moni na sukwami na ye te ata pe na poto na moni na sukwami na ye te Banza London TV Alors bonjour les bandits bonjour dans Bisso de partout à travers le monde. Merci pour la confiance à travers site Nabino de Mbanza London TV. Boyebi qui est actualité est dominée par la disparition de Gianni Faye pour attirer sur des conditions très difficiles. Jusque là, bakba ko digérer en côté matuli to ba soux. Yango le lot qui tient sur terrain to ba makambo ebele pour découvrir à travers cette émission. To ko lukamama Anastasie Azali grande sœur, il y a monsieur Lucien Mwangela. Azali congolais avant d'aller à Londres, boyebi azali peu proche de Michel Belé. Oyo asala qui la brune à Longwa Kinshasa pe akende poto. Lecture ba ko sala par rapport à dossier tout ça. Donc on doit attendre à consoler la maman Anastasie. Maman Anastasie, bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Alors tous les gens d'abord on a des Mbanza TV. D'abord tuna motuna Lucien Mwangela azana n'est pas nayo. Lucien Mwangela azali frère nanga. Ouais. A collaborateur nanga, aza associé nanga, confident nanga, donc aza nanga vraiment ya kati. Mutuna ya kati. Mais à l'époque tant bayebanaki na la brune pour amemaye na poto. Yo azalaki wana lokola la grande sœur, yebisa biso, il est là qui le lenge nini. Est-ce que Lucien Mwangela ayaki peut présenter pendant bino famille pour que bon mon moi sur yazu? Bon en fait, ngai Lucien tant amemele nga la brune. Qui est copine naïe. Bon, en tout cas, franchement, vraiment, na sepela la brune. On sepela na été point. Dès qu'on a mon acquis dans les lycée, na moni la brune. Même si on a vu lycée, na lingi oté.
mais bino ebika bino mibali soko lingino kaka moto neti nga na expérience mais komona mona la brune sepela na nga na ete et là on y remarque quand même beza comportement to ba agissement na ndenge bon ba agissement ko na tena mona ki na nuka bon en tout cas excusez-moi de tena mona ka mana basse classe OK et na niveau ya lycée na yebi lycée ndenge lycée de totala mikamune en tout cas ko linga la brune te bon babi l'amour est aveugle bon soko lingi motema lingi lingi na encore bon na zaye suna choix te mais quand est-ce que Lucien Mwangela a qui décision il y a beaucoup de gens qui na Kinshasa a même la brune na poto est-ce que même qui est directement à Londres toi même qui a succès à niveau il y a Paris toi à Belgique omoni makambo nga kutunda ya lia eza musa na kokoleka na bemission te mais na kanda mambo ezo pesa kanda parce que vérité biso nga doneti nga mukolo vérité lycée mukolo vérité na la brune ndenge zawana aibi vérité mais tant na batu na otala bemission bazomona na batu baolo bake la brune akenda poto na ndenge yango ezopesa yango moni tina ndimi kosala émission na kokoleka te yango na toye pour expliquer biso d'abord pour bilo batu na famille na Lucien Mwangela azali frère na yo bosala ke la brune akende poto yango to tuna na no décision les hommes en nene les pour la brune azalaki na zemi to zaka bolingo le kati Lucien Mwangela lobité na mema la brune na kende na poto bolingo ni même zema no bololo ba mama zema na yaki ya Lucien te la brune akosela Lucien zemi babo taka na mwana déjà mwana ngwa kufaka et ça fausse couche là ba ko ni moment on est fausse couche ouais lycée bon moi ba photo ngai lycée la brune na concert ya Kofi Chantable voilà la brune na zem lycée abnani la brune akendaki poto ke akende poto ko non la brune va donc bana na ndako moko na lycée bana ko bana ndako moko na ma campagne kuna na ndako ya lycée na ndako ya lycée ba photo ezali mama ngamio ezali ba brune azaki na ndako ya lycée bao vivo la brune lycée soko tinda na poto tinda neti moi si ya lingi au ki mema na Londres mbala moko si ça bando akata te akena na mutu mbala moko la brune akenda ki Turquie bo aksomba biloko basomba biloko tant pour aller bien na lycée ke de ton autre pour ton autre ça ba ngulu ko tinda ngana lycée donc ko po na ba l'homme ni moya ki ba su ba kende la brune o akota kende ni lycée habité yo tikala lycée za ina boutique na Tambouane habitué yo tikala awa ngalo kwa na na Londres to yo no tikala o gérer misala nande mo sta mbali po mbo kende bien OK so to kende na bato ba OK tikito somba biloko yo ozonga na mpona boutique ngana ko kende Londres na ozonga so yo kende nzonga de biso ti la brune zo nini azali na babule na mutu ozonga OK azali na babule na mutu ke alongwa kaka na Kinshasa donc Lucia bana ko mema na Turquie pour basomba biloko pi bazonga ya zonga to ba komisko na Turquie to ko na nga to na ye biso to kena la bala bino OK to bo komi na Turquie sko lekana ndeni to komi na Turquie kuna la brune siko lycée en tout cas moyen na taka na sina kwemba koto yo na songa su Kinshasa yo sa bete obisabi yo biso to yaki yo yaki apo okende yo yaki awa po okende otikala te ngana ko ngate mo so ngana lingi ba risque ya ba mai banzela mai na kulinga moto soko kendo kende direct to somba biloko ozonga nati a partir de ça okende ikembala moko ozo mo ndenge zaki donc bandi d'abord ko sutuke la poto à partir de Turquie ba photo ezali musuna ya Turquie wana nde sikoyo ko petit na biso moko yeko yana vie ko moko ye enzela mai mais eza un risque te eza mai eza mujindo te il y a peu distance te ba kokende yango wana siko nde bisa za na choite nde yeko kende ba koti Grèce siko ti bazo ba ke o jani mutu a koti za na Grèce le ça la sondola qui azaki na prison eza banini eza fausse information lokuta mutu ayebi lisolo ani zanga soki la bili azo tala nini oyo a benga mais si vous Lucien a cotisé na bateau pas côté Grèce à Paris à France à là-bas tant commis na Grèce tant commis na Grèce au
omoni la brune bana ma omna mubuluka na Grèce on a pe kutu asa bana nini ku déconner mais malgré nazo mama bana ko na bato Grèce ka oh ba information comme la lycée bon malgré wana lycée aki ne ka avec les autres moi ça na ba kitu bendo zama limbi sama et à normalité nde sikoyo dans Grèce wana malgré Grèce lycée a tini bon toi na preuve mo botala botlaksa ni Western Union transfert bataille là bon à partir de ça 1000 euros batindeli à partir à Grèce et à partir à Grèce bon mon na moiza wana dans l'autre temps on zora ndeye pa badoro benga Jani OK donc quand on est en Grèce quand on est en Grèce aso benga Jani biso to yebite à côté Grèce. Quand à côté Grèce, et bébé deux fois. Quand à côté Grèce, lycée a été Belgique. Ok. À Tindis bon. Bon au bâtiment qui a Grèce on est qui n'est pas. À Tindis bon susu. Nandega kota qui parle. Ndabu na olo baki mukanda nanga. Mukanda mona zaki na ngoya ba français. Pour plus tondo sa bangulo on a lycée. Na pesa ko tunga bi a ils ressemblance parce que na Turquie to noti na batu mingi na ressemblance. En tout cas période na biso ba maye da ka mingi te. To ya ki ba mingi ba ressemblance. Na document on ko tuke lycée ba ka ba kangi na ngokuna. Pour apporter ça. À partir ya nini wana mukanda na beba kutu bakanga kiango. Tango ba français ba tuni ba français ba reconnaître mama longa ti ba bité ya na mukande bunga tini tinde bikisa lycée. OK. Pour batika bakanga ina. Pour ya la brune wana. Donc lycée a risqué makasi. Alors si ko tanga kota ki longo na Grèce à côté France. Oui. Est-ce qu'il y a à mon avis sous lycée to ba mona na lycée directement comme on a Jani. Ba mona na lycée te bande kwa lycée musu bazana na François. Nde ba komi ko mona nani la brune na Jani. Bazongi si bolingo la bango bandaki déjà banda. Parce que nzoka ndepe Jani bande ko tinde na epe bambongo kuna. OK. Donc azolia de azolia pas lycéen, azolia pas ya Jani. Si quoi pas Jani paraît lobake et aya na ndenge na ye. OK. Le kuta ndenge wa poani. Donc a effacer la reconnaissance. A effacer lycéen. A effacer lycée yango moni babi to défendre les kamanga kutu donc ma belle lycée na ngi kuta tamuta lobana moté. Mais batu mususu ba lobaki ba lobi lycéen a boya ki est à côté à Londres parce que lycéen bala na mwasi na bana kuna. Yango yo a joué ki la brune abi luka vina yo tika na on a parlé. Non, période na kutu lycée na mwasi na ndako te. Alingara meme directement na ni. Donc lycée est au bal après. Non. Lycée ça si omoni la brune aza mutaki boso lycée memite. Lycée memane batna basi na poto minga mema basi be soki mu 10 muke. Na mtea malamu na. Na mtea malamu na. Ya onzamba pambola kai. Mais si on a cali kamo ekomi parce que lycéen tant à cette émission de brune originale 3 fois international alors oui que son a qui prudente mais ma belle comme les Jani Fay et ngende comme là bon au moins next temps comme en France ba comme mon na Jani ni balek ne ba ben ba vie a moi été a comme ni ba na Jani confirmé ni donc dès au moins lycée atika qui ba lo baté que lycée atika qui non moi c'est na moi standard c'est faux na monter histoire wana il y a les gens dit kaka. Oui. À partir au monde na Jani ba mouki confirmer na Jani ba ebisi tika. Ndé lycée a benga ebisi la brine. Le quoi ngai zoba na mema kio awa na yo tiko na libala. Comme ça ka le quoi ne bangulu ba sala zong sela ngambongo na saki ba dépense nanga. OK. Azongi sape? Azongi sans bon azongi sans. Bongo lycée azoy courage ya benga mubalo azaki. Abenge pour ça ni. Ah OK. Nzambe kam takata kati. Alors mais le on a likambo e comme les Jani Fay. Yo tant que mukolo tant que doyen tant ko ya ko observant ngo. Et là on y zo le belo d'abord na acte au salam. Les appartements Jani na linga que donc oyebi ni wa Jani zo swanga lokola ndeko nanga propre. Parce que moi mbala ko kufa boté ya mbinga boye. Moi mo boye il y a pas un pamba qui nous bomber le quoi agir. Les ouais ça qui a lycée nga lycée lycée. Au moins nzambe parfois le malin répondre ba français baloba. Parce que ceux qui pèlent sous lycée ba kabona na linente même na Kinshasa la buna na buma lycée. Anga bomenden. Oh à côté de la bimene na voiture.
Kobimele la voiture na neni. Abimeli bongo le roi sorcière. To Ndagola. Expliquez bien. Tant bazo vanda. Na ma campagne. Lycée copine mo ya donc en fait azaki a copine aza moi si na été ba petit na bango ya Londres ya Kinshasa. Donc conseil on a kenda ti fa to kene pe na ngai. Non? Batiki la brune ndako. La conseil est dans un grand hôtel. Pour se rater papa, voilà Gindo. Bah si conseil, je crois bah 2 heures à côté de fille wana. Puis non va na côté bah limiter kuna so bah des bons noms bah côté ko. Il sait pas qu'il y a tiki. Na retour na ils ont des ceux qui la brune. A soit ka double clé il y a contact qui na ndako lycée tika ki. C'est là lycée ko dans le babonga bah lycée zari bon tu sais à Zando qui a bimé na lycée tiki fille wana la brune soka soit qui contact à Ketina la grande hôtel soka kene na ba parking ko fuya moni mutu ka kocha kota na kofa soka batama lycée akeko tika moi si wana tanga zozonga ayebi ke nazanga mona na voiture amona muta bimele na kati la brune na kati ya voiture réaction ça na volo ko ça accident grave daga ilikuwa ebi vola asizezi ati nini outi obimeli wapi moi ça mon nini donc abanda ba film kala et puis tant on a Kinshasa tant on lycée moi on ba soupçon que ote na janini ya lobité jania za ba soka ya théâtre vient nanga nini ozoyo na ndenge tango yako zwa zemi wana pekei omoni nzamba registre na no ba nani lycée okuteleka na mwasi sika alobilo zemi oza yo mais zemi lo ko ezaki ya lycée est compliqué que na ndenge mona kufa normalement ce ko bota soki za izema lycée zinga za ko bota neza prématuré mais mona na za prématuré te azali na bazemi na sundola ngo lycée nzambe pas confondre et puis chose grave tout na ngani lelo bazo wanga na bawanga na wote akenda poto na ndenge oyebi ke tangu amona na kufa mwana na tangu kufa ba maman la bride a exigé ba lycéen a exigé ba ngoni a exigé ki ba futa makila ndenge makila ya ndenge itangaki ko ndenga ko bota lycéen pas futa gango oui après ça enveloppe comment connaître $300 si je me trompe pas après ça $300 et puis après ça $300 bah pesa ngo na bango azara soldat boso qui général mais c'est la brune général au lenga quoi yem taswaka enveloppe la brune na tolo baza mutete là mutete là mais batete là ba se comporter beauté comment est-ce qu'il y a beaucoup batete là qui a ba sape marama benga pe na bota bana ba batete là mais biso baza na ngo civilisé mais ba oya batete là ndoki bazali pe tika na makambo bekolo parce que nini batete là nyoso tout est il y a batete là bien neti nga ba luba pe ya bien bazali ba yombe pe ya bien bazali ezana ka mutu na ndenge lo lenge na mutu mais sikoyo na makambo esami ya Gianni parce que lobi ba te belé ya poto yo peut vendre pe na poto tambola pe ba mboke belé bazo vivre ba ka oyo est-ce que les somo ko za ko tirer vis-à-vis makambo ndenge sala mais ça passe et kamoko tokolo bango ya ko sekate ne sengo te po za passe biso basi to e bandenge ni to poto ko changer to ba après to ba africain poto ko changer mutu te net ba buzu ba babila bruno ba yebaki na o eza bibi ba eza bongo te pour net la brune abana makamne beraka azana ika eza ndenge na ye mutu mabe anyokola mibali comme ça mibali bazoba ayebi na sala na mibali donc tolo ba quelque part pour balobi quelque part comme si atilaki Gianni zakala pour me mettre na niveau wana eza zakala eza pe babenga ngo sauce noire ezanga te donc oyebi o makamna no moni pas lycée pourquoi pas c'est lycée conseil oyebi que lycée non comprendre te eza na ndenge na ye mais lelo autopsie ebimi balobi ke Gianni bakuti musisa moko ya kokata na comme si ezalaki na moi bitumba avant mort na ye et tout est-ce qu'il y a ça qui peut violente vis-à-vis à Lucien to bazalaki ensemble na ye papa yo zo mwana na mutu yo tike na ndako abakoti na mutuka sango yeba salo ebelo bangolenga rafameto na kati ya mutuka boni papa aza mutu akimia te baloba nini nga rafameto embouteillage tiens oui Ngafameto donc faut que bana Ngafameto embouteillage ayo ça embouteillage na vie ya solo obebisa
toyebi te ata mibali bazala na bango okozala asala pe likambo mais okofuta moto na niveau te ozala na mibali okotala na ndako oboti pe o exige mobali wana mais faut za moto za makasi o exige mwana oyo oboti libanda na moto andima ye. Mais est-ce qu'il y a un esprit ya kosangisa parce que balobi pas Gianni akaboli Gianni na ba camarade na Moussala. Est-ce que pas lycéen peut on se comporter de la sorte? Yo ondimi que mwana lokwa la brine pour la brine c'est moi asa mwana mwana na la kiwa la brine ba dosela nga zuwa na lycéen et pourtant yo za lokola na ebisaki lycéen ngabi soki lycéen na ebisaki ngabi basi ya lycéen zo ya mindele na mindele kuti yo tele mate basala nga zuwa te ba loba mabe pona ngati yo lingi pa dibalo ekufa lokwa zaki sio na biloko na ye ngala kebisaka ye ti omoni na projet ka na nzoto ko orange choite ndeko na lingi mutongo osani. Mais lelo par rapport lelo à makambo na tunde salami d'abord moral ya Lucien Yemoko Lucien Mwangela eza ndenge nini komona makambo na tout comme si muta wuti donc auti ko rater liwa oui Yemoko aoki somo likambo yo ya kosakana te aoki ngo soma bi o ezaki liwa na ngasoki na forcer nga bia eloko le kitike zate benzambe le aobatela o. Alors, monsieur Lucien Lelo, à Balanae, à Zana Mwasi Moussous Nandaku, bon, après déception à la brune, alors, on a sauté puis on est à vie privée. Alors, maintenant, Sikoyo, la brune, Yepsa Bissonano, la brune en haut. La brune, tant que Bandé, vous pas Nabino, on a Kinshasa. Est-ce que le deux familles, Lucien Mwangela, la famille, la brune, beaucoup de gens, est-ce que Lucien passe à moi, d'autres, moi, geste? D'autres activités, on va y avoir tout vendre copinage avec au vent de pas. Donc, on a un foot à l'endroit où 17 ans à ligne à mon cabo. Lycée est bien à Moutouani. À Rolinga, que Moutoua Zanaïen. Des joies qui avant dans la condition, bien surtout, et surtout dans le bac, il y a un zémi. Au moment où il y a une place pour un joueur lycéen. Lycée Rolinga, Moutoua Zanaïen, avant dans la condition. Mais lycée, mais marqué dans ma campagne. Est-ce que Zémi, on peut ça là qui parce qu'après, quand le bac, Zémi, qui a avorté. Est-ce que Zémi, mon frère? Zémi, qui n'a pas Zémi. Bota la photo, Azana Zemi. Azana Zemi a boto ki babema ki na kandaka ne pas docteur Bavouana. OK. Tant que compliqué, il faut passer à césarienne lycée memi na Ngalema. OK. Si babema ki na Ngalema. Boye comme bawaka comme retard moi na sa kufa ki faut ni ba que no kuna mwana na cimetière qui tambo je crois. OK. Maintenant on va partir à Grèce sur au moment qui comportement il y a la brune à comment il tricher et ça pour Mwangela no pesa mbongo te et ça pour difficulté kota qui passe que Grèce na Turquie connaît za rappel likamba mbongo lycéen wa kasi bo moni preuve la bo moni Western Union bo moni réussi à Western Union en 2010 ya moni mona oh lycée a otindele mbongo lycée ba otindele mo lycée bi na basité lycée so lingine ya pesa encore et mais les yosa maman lelo par rapport ya basi o ba ko nyoko la mibali na bango na poto ko bala longolio awa amemi okomi na poto komi ko malmené ko boya même kazo mukana même so ko botana yo yilo ko mama likamono zo mona ndeni na basi ba ko seko ba ko sa makambo wana ko ba changer to changer biso basi babi bazora biso na côte na bango Toronio la mutata tu muto sa tu mabe muto tanto surtout boboti Toronio ko le poane basi to changer puis maman zali maman il faut za maman na kati na Yesu ko vana libalo za muté ya munene on va se comporter na modèle la moité que o kia batna akufa akota mabele biso ba maman to za maman exemplaire maman zali maman oyo maman Maria to bien akele lo ya maman mokili mobimba ko ni kwa zali muté ya munene maman auto copier exemple ya maman Maria poto vanda bien na bato bibali baza binemi na biso te binemi na biso te bazali bato toza na bango totika baboti na biso tambuke tovanda na baboti tambuke mais tovanda na mibali tambulai eza ke liwa ekabola biso na ndenge ya bien eza te ke yo nde opousse mobali na liwa te mais basi muso ya poto na kati maloba te balobi ke basalaka bongo mpo soki mobali azwi mokanda ala komolana ne basi mosusu esala nini
Maman biso bazala mitema omoni ba maman biso bavanda na vanda kaka mpona bana na nga nga mama na nga bandakoloba pe asonanga andakoloba na nga oyebi ntina batia libela mwasi ekweya po obomba makambo na se ya libela ozala motema monene mwasi azala motema monene mwasi azala motema dukuduku te ya kolula te omoni ete balabri na bazala bamitema ya kolula alingi vi asoki ndenge nini yo moto ozoloba ke nasala mpona bandeko na nga mpona mama ok donc ndenge azwaka mibali ndenge asala banini mpo alesa famille na ye kitoko te en tout cas bandeko basi tozala bien toyeba ndenge kose comporte ata mibali mpe baza mabe mais tolandaka mabe na bango te bazala koya bana bomonaka te bamibali baya koya bana na biso kaka biso moko tobota bango kaka biso moko tobala bango kaka donc nyonso kaka biso donc toya bamama baya kaka bana na biso tosupportaka bango kati na yesu tolonga mais yo koloba nini tomona bato ebele bazodétruire culture na biso azalaki awa respect makambo tout ntango akomi na poto epai ya mboka oyo ya mibeko oyo baopesa avantage na mwasi abimisi manzaka na comportement wana mpe mwasi akokende ofunda mobali na ye na la police mpo bakanga ye barefule to banyokola ye to kobwakela mobali biloko libanda parce que janifai babwakela ye biloko na libanda mbala ebele nayebi te tokopie kritiere babindela yango tokopie nyonso ya mabe te tokopie ya malamu ya mabe totika tokopie mabe ya malamu ya mabe totika eya kitoko te nayebi te soki demongo bakutana na bango na aéroport soki akomi na aéroport makanisi echange nayebi te soki diable yango azalaka na aéroport azelaka bamosusu balobi ya mpe complexe awuti ne na famille apasi ntango komona mwa biloko c'est ça luxe wana epesi ye vertige ebongo mibali oyo mpe banyokolaka basi mpe baza mpe ebele na poto wana mobali akoma konyokola basi conseil nini kopesa mpe bato ya ndenge wana kasi yango mpe na mibali totala tosala ngele te omoni mwasi balobi le cœur de l'homme toyeba yango te nzambe asala makambo nyonso me motema toyebi yango te parce que omoni mosusu aza eyalokwa abomba likambo moma sikoyo akomi ofuti so yango yango mibali mpe toyeba ndenge ya kotambola bato boye na biso te mobali okokolinga na yo libanda mais oyeba ndenge nini okovivre na ndako na mwasi na yo omoni makambo mosusu mpe ezozala baretour mabe mibali basala yango ekomisa bango boye donc tous les deux côtés donc na même mibali bayeba ndenge ya kose comporte alors mot de la fin nango ozala nini mot de la fin eza nanu te papa mot de la fin nano te mpona bakundi ebembe te obi mama biso ya matete bon sikoyo mo mpona émission lelo mpo toluka mpona deuxième partie mpona lelo na makambo ya la brune na ndenge elekani okoki koloba nini mpona kosukisa émission ya lelo en tout cas ngai mpona la brune ayeba soki akokomikitisa azoyoka yo soki ayebi yo mpe bien azoyoka la brune ayebi nga soki azodute na makambo oyo babenga ye omoni la brune nga kuti mpona nga la brune soki akoya kinsasa tokutani awo nga na ozela ye okutana ne mpo pesa conseil te mpo récupérer mbongo ya lycée morécupérer moto mpo aza mbongo opianga te moto asali soki 10 ans yango asali na poto amozwa lar déjà lar yango osala yango nini eyaki soki lycée mwangela alobi ke lelo afuta mbongo na ye alobi akozwa kaka ndenge mutuka na laction eza moyen de transport eza yango moyen de transport wangela osala nango nini après combien d'années donc lycée donc parce que bato bazoloba o lem so mauvais sort lycée aloba mabe po totika na maboko ya nzambe ye azofuta yango omoni ndenge azala la brine aza moto ayeba losambo akende komikitisa afongola motema ye moto omoni oyo vérité moto ayebi yango kaka ye na nzambe oyo elekaki na liwa jani bilakeli oyo bazolakela ye nayebi te soki aza na basire na ye po alobaki nakamwaki moko wana atangi akenda epai walesa na comportement boye mpo bato mosuku baoloba babie eza bamoto ya lycien yango moto elandi ye ezomemela makambo wana eloba matron meme na londres wana lycien aza na moto te soki en tout cas bo nayebi te moto yango ya ndeni babi lycien lelaka na koma mbongo na ye ndenge amema ye ndenge asala ye déception likambo suka kaka lycien aloba na ye yango wana peti sikoyo lycien alobaka so eloko te maloba ezala na puissance maloba eza na puissance et puis eza ke soki maloba puissance te nzambe dieu juste donc mpona bino famille ya lycien mwangela eyaki nzambe moto afuti nzambe afuti epa so continue kofuta labrine ana afuti te asambela malamu so osambela malamu te vi na ye eza na danger po bilakeli oyo azozwa kote nyonso eza très dangereux. Merci beaucoup tokomi na suka émission ya lelo merci na ndenge ondimaki korépondre invitation na biso na demba
Mbanza London. Merci beaucoup na de Bruno original. Je pense que ce qui information est allée toujours pour que tout me solo là. Surtout penza likambu oyo ya makila oyo wana ya mbonga makila ya lycéen. Bazwaki yango. Moi ben na obeta nango CT. Et puis nangana bossa na likambu moko. Oyebi ti ozolo banalo bana nangana bossa na oyebi ke mukolo ba okanga biloko bazokende. Tant ba okende Turquie. Ba voyager ba lomba. La brine akenda ko tumba biloko moko na nini makanga na lizam kanga ya zo tumba biloko na poubelle. Abanda ko tumba ni la brine o tumba nini aloba o na o tumba kaleso yo zo kende voyage o zo kaleso tina na nini te. Donc quelque part la brine za mutaba kisi banda Kinshasa. En tout cas vraiment je pense que ça leçon bateau yo leçon boke ba bibali pe boke na bilinga linga te bilinga linga ebomisaka mutu nyonso za ya ko bala te ya ko linga te mais bala lo balandaka nzoto Taylor moi pembe bani bon to ba to ke mota pa ba photo la brune Kinshasa bon je sais pas dans moi si bon ay bindeni kanga même la brune pa côté beauté pa to ta pa moi ça jani andao la brune na tema pembe donc na kin la brune azaki moi ndenge wana mais bozala ba photo wana ti to chango voilà ba photo bozotala ata pe na poto na moni na sukwa mina ete mutako munene bon na moi pembe bon munene eza ko sukwa bon mi balo ba Hollande pas Hollande ba moto na nango ba moto ka ndi ba Hollande OK donc pour la lelo to sukisi ma reposer belé à Koloba belé mais le temps ils ont mouillé tozongela ngo prochainement je suis là merci ndebe bolandi biso na pe na pesi mbote na ba oyanga surtout yanga dibota kamiki tangwa bana ngana linga mingi ba cousine ngai bandeko nanga ba camarade nanga et puis ba mama za na mbongo za na batu ba mama bolingo ya solo en tout cas baba na mama Maria nyonso na pesi mbote na kombo na Yesu Christ. À la prochaine, merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci Nadeni pour toute cette émission. Nassé Mboula, na caméraman nanga car pour tous les bonnes informations. Merci beaucoup Nadeboun original prof international. Moi c'est Homos la noblesse de la presse congolaise. Tokutani mbala sima na numéro moso ya sika. Mais likambu oya la brune et servir leçon na ba basi et na mibali oyo ba ko se comporter de la sorte parce que c'est normal. Moi je pense que c'est leçon. Merci beaucoup à mon grand frère Omar Osakano depuis Londres. Merci à Patricia Atati Osakano. Maman Assi, ma tante na Paris et puis on a 6 Tubango. Bye bye.